Tous les Rwandais de la République démocratique du Congo bakozala kate. Ce dialogue, il y a Bandela Roboma. Tout nous, peuple, et tant que peuple, nous sommes déterminés à en finir. Tolobi Kagame, comme il a violé, a sangani na Museveni mwana mama na ye. Toyebisi bango to côté la bango. Alors, des négociations politiques, des relations diplomatiques, cela ne nous concerne pas. Parce que les Nations Unies ou l'Union africaine, jamais va payer ça Kagame pour ma biso. Ils continuent à nous tuer. Ceux qui ont réagi, on y est, l'Union africaine est. Donc, biso de l'Union africaine, si Félix Tshisekedi et son gouvernement s'hasardent à négocier, nous, le peuple, nous allons nous prendre en charge. Pouvoir d'Angwezi, pouvoir à Mouyibi, et là comme on simba raté. Azawana ça entre le marteau et l'enclim, pas ça qu'on banga nos beaux-frères naïe. Al niyo taqué bangote mais biso la président libre Martin Fayulu m'a dit. Tozo soutenir FARDC. A RDC to boy dialogue yo Chilombo aluka salana Kagame. Comme un seul homme pour dire non. Biso tozo sala marche pour la koyebisa na face au monde pe pour la ko dresser message et pas ya Kagame. Un message moko non seulement na Kagame mais na l'état bato ba okamamboka to dialoga trop na Kagame à chaque fois to dialoga il y a Bandela Roboma tout nous peuple et tant que peuple nous sommes déterminés à en finir. Alors des négociations politiques, des relations diplomatiques, cela ne nous concerne pas. Parce que les Nations Unies ou l'Union africaine,
jamais bapekisa Kagame boma biso. Il continue à nous tuer. Ceux qui ont réagi, on y est, l'Union africaine est. Donc, biso de l'Union africaine, il y a ONU. Cette fois-ci, si Félix Tshisekedi et son gouvernement s'hasardent à négocier, nous, le peuple, nous allons nous prendre en charge. Bon, awa to démarrer les gens comme bandi. Awa to la préparation ya ma président Eli Martin Fayulu pour qui travaille awa na super. To zo ya ma epo to ça la marche ti na pas du peuple pot na Rwanda ke biso na Rwanda accord to ça accord na Rwanda te. Mabele ya Rwanda wana isa mabele na biso. Soki ba tembe biso to attaquer bango. Biso peuple to telemi des gens. Ne to tembe biso peuple to telemi. Awa za pas de rere. Pas de raison, tout la capitale. Tous les Mbeli, tous les achètes au Congo, d'autant que Bouna Rwanda, les volontaires basés dans la RDC. Le coup, la volontaire. Sur le bic, on va passer armé, le long aussi armé. Pour Bouna Rwanda. Tous les jeunes, vous voyez, il y a guerre et bandits. Bakouna, nous sommes Bouna Mabélé, Bakouna. Vous voyez, Bouna Mabélé. Tant que Bouna Mabélé, il y a Rwanda, il y a Somboka. Tous les Koulouna, il y a Tchangou, il y a Ngaba, il y a Mumbele, il y a Nivoulou, il y a Wapi, Bakouna, nous sommes. Tous là, ils pour la robote, on va rendre la robote là. Si on va le volontaire, tu vas aller en Belite. Pourquoi tu es en Belite? Il y a un autre que Makambi Bandi, Masole Bandi, calamité arrive à présenter l'île Martin Fayulu. Alors comment on va Béléawa? Il y a un autre que Makambi Bandi, Bakuluna, Bolbake, oh, tu vas Belé, tu vas Belé en Moyo, Rwanda Botoli. Tu vas aller Bakuluna. La personne Bakuluna, tu vas Bakuluna, tu vas machette. Congo, Mbeli, préparer un flèche, lance. Préparez à vous autres 4, Martin Fayulu, toujours leader. Et s'il te plaît, la bonne santé, bon Martin Fayulu, engagement. Message Mon Mboka, les engagés, l'un des coordonnateurs, et les engagés, te Koutani Lelo, bon Marambeta Limboka. Mon Mboka, Marambeta Limboka, Mandérola Bisso na Est Baïko Koufa. Yango Ezali marche à solidarité pour l'accès qui est derrière le phare d'essai. Toujours soutenir Bango. Ngai Borobo Solate, Nazamwana Tchangou. Tchangou nem de Boma Barebel, Tchangou nem de Beta Barebel, Tchangou nem de Kata Barebel. Et en gros, toujours ça. Alex, na peuple congolais, Nyonso, Aza déjà na Alex, Simba Macheti, Simba Mbeli, Simba Nini. Parce que tu as habité, tu as mis position à Bangote. Alors, Bisso, tu as déjà bien mobilisé, tu as bien mobilisé. Na pesi elect de ma peuple nyonso ba baza libana na baza awa balobi makambu o etali opposition te etali pe majorité te makambu oyo totika na ba guerre na biso à côté total makambu etali mboka yango président Eli Martin Fayulu akoya ako marcher marche à solidarité pour la kisa bolingo na biso na ba FARDC o bazali ko bunda combat yango toto mettre en garde ba traître nyonso oh nyonso ye baza traître na sima ya guerre oyo ndeko na ngai soki to réveille en tout cas ekozala mabe oyo ezali les engagés nga nazali ko représenter Tchangou biso tozobanga mutu te armée congolais ezali puissant bandeko na biso bientôt tozosala cotisation mpona kosoutenir ba FARDC na bitumba oyo bazali kobunda yango mpe biso na part na biso babalobaka ete opposition l'État. Chef de l'État Zanani, chef de l'État Zan Mouto au peuple a votaki te. Mouto ebimaki na l'élection te. Yende Mouto banomaki. Nous en avons marre de voir le sang de Congolais couler. Il y a nos frères et nos sœurs. Nous ne sommes plus d'accord. Déjà, ils ont tué plus de 6 millions de Congolais. Alors aujourd'hui, nous nous sommes décidés pour dire, comme un seul homme, nous nous sommes mobilisés pour ne relâcher que plus jamais le sang d'un Congolais va couler. Ce qui, le gouvernement congolais, est incapable
ya kopesa oyo ezali sécurité na population na la population va se prendre en charge tokokita tina Kigali tokende kuna tokende kovanda kuna to annexe mboka na muke na kati ya RDC. C'était ça mon message. Yango lelo auto telemeli biso nyonso mobilisé comme un seul homme derrière l'article 63. Derrière l'article 63, on en a marre. Il est temps que le sang des Congolais ne coule plus. Merci beaucoup pour le message. Nous, jeunes pionniers d'Isaïr, nous sommes prêts pour la révolution. D'Isaïr, Congo ezamboka ya baumbu. Congo bapesa biso kaya ya se, ya Clarisse, biso dozana kaya kimbangu, kaya kimpavita. Kaya royaume Congo, yango nde Congo. Kaya 16 ya bamindele pour la colonisation. Yango tolobi tozo boya Congo. Nous les jeunes pionniers d'Isaïr, nous sommes prêts pour la révolution. Toyebisaki bino, pona Rwanda, toko banda yango chaque jour. To visitaki lobi Rwanda. To bandaki depuis. Tokelaki pa mama soso ndenge toyebisaki bino spiritualité en vulusi kimbangu. Na se ya mabele ya Congo. Mama kimpavita la se ya mabele ya Congo. Tolobaki ki toko bundisa Kagame carré gaza la Brazzaville bozo mona terrain bazo kauka metolobi il faut ndaku wana ya Rubero Ekweya eza ya Congolais te Rubero mutatonga yango asu yango apesi yango ambassade à Rwanda pour vous prouver qu'il est rwandais. Tolobi tous les Rwandais de la République démocratique du Congo bakozala kate. Pays nous appartient. Pas de génocide, pas de balkanisation. Pas Yamakambu moko songolo pakala ya nomination à tout moment on dit NON. Congo nous appartient. Pouvoir au peuple. Tolobi Kagame comme il a violé a sangani na Museveni mwana mama na ye. Toyebisi bango to kote la bango. Bandeko la biso basiba banjo kota de na Rwanda. Biso pe toza ko attaquer bango. Aujourd'hui lisusu tozo zongela bango. Pona ko kende ko yebisa bango ka likambu moko. Kagame où tu veux la mort? Où tu vas quitter la République démocratique du Congo, sol de nos aïeux. Yo Roubert Rosa Congolais, Museveni, Boza ba Congolais, Boyaka a une mission. Yango tolobi biso tozo kende. Bakolo Congo, Bana Congo, bazo kende pona ko réclamer ba droit na bango. Et un article 63 et 64. La terre est sacrée. Balobi toko bundela mabele na biso parce que c'est sacré. Donc eza etinda oh balobi eza sacré. Ce qui est sacré, cela veut dire on ne peut pas bafouer, on ne peut pas lâcher. Donc nous les Congolais, nous pouvons rien faire que de nous battre pour notre sol congolaise. Tozo bundela mutute, tozo bundela mabele. Superficie à Congo et kokendete. Tolobi mabele ya bako biso tolobi tokobanga te. C'est notre terre de nos aïeux. Toza ba Congolais, toza ba Congolais, toza ba Congolais. Naza Rwandais te, Burundais te, Tchadien te, Kenya te, na kokomaka mundele te. Français ya mwindo azalaka te, Congolais ya pemba azalaka te. Ou bien bozaba métissage. Nous sommes des noirs, regardez-nous bien, mais nous ne sommes pas des lâches et non plus des nègres. Alors tozo ebisabino les génocidaires. Complot contre la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, moi, la petite fille et fils de Lumumba, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui ici, Tozali qu'on prendre fin. Tolobi tout, c'est la fin de toute chose. Kagame, Okokufa la Congo. Tout Rwanda Azalia, ndenge bo violé. Ndenge bobomi, biso toye ko violé bino. Biso pe toye ko kata bino. Biso pe toye ko boma bino. On dit celui qui tue par le paix périra par le paix. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la justice de Dieu. Cela veut dire Kagame obomi biso la paix. Obomi ngane paix. O violé bande ko langa ngapele ona yeko songisa. Alors tout Rwandais, tolobi bo kitemboka. Tout Rwandais bo kitemboka. Soki boza awa toko sala bino même o bino bosai na biso toyebi banda kula bino bokosaki ambassade wala za Congolais mais biso toye to salite c'est un Rubero c'est un Rwandais après ce bande kona ambassade bozolongwa les députés rwandais collaborent à la parlement aujourd'hui il faut vous quitter Mbosso la bengi combien de fois Mbosso très depuis Kabila depuis Mobutu ozolia kaka bano batangi baliate Sama Lukon, derrière Cadet de Kagame, Yoso dirigeant Mboka la biso. Est-ce que Zaïrois gouverne à Rwanda? Un Congolais gouverne à Rwanda? Yo Yaba comme son premier ministre pour nous balkaniser. Bon quitter Mboka la biso. Non à la balkanisation, non au Rwanda. Tozali lelo
na président élu, le Martin Fayulu Badidi. En avant pour la libération. Tolobi, en avant pour la révolution congolaise. C'est notre article 64. Toko pratiquer yago. Tozui maloba ya Moussa Laurent Désiré Kabila. Tozui maloba ya Thomas Sankara. Tozo bimana nyoso bibundeli. Ya mabele. Soko yebo intercalé biso. Tu auras affaire avec des Congolais. Si tu es Congolais, Tikanzela. Si tu es Congolais, laisse les Congolais en paix. Mais si tu es Rwandais, collabore, attaque-nous. Tu verras de quoi nous sommes capables. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Afrique tout entière. Que vive la RDC. Que vive la RDC. Que vive la révolution. Que Dieu nous bénisse. S'est levé comme un seul homme pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pour dire non à l'agression rwandaise en RDC, pour dire non à l'infiltration de l'armée congolaise par les éléments étrangers. Vous savez, les Rwandais avancent toujours la Libye de poursuivre les FDLR sur notre territoire. Mais ça fait combien de temps quand on parle de FDLR? Ça fait près de 30 ans. Ce n'est pas une raison. Nous savons que c'est pour des raisons économiques. Le Rwanda profite de cette situation. Depuis longtemps, le Rwanda a soutenu des rébellions ici. Et ces rébellions prenaient position dans les sites où il y a des minéraux au Congo. On parle du coltan, de l'or, tout ça. Alors ils pensent que le Rwanda doit survivre au dos du Congo, sur le dos du Congolais. Nous disons non. Cette énième agression ne peut pas passer. Ça doit être la dernière, la toute dernière agression. Aujourd'hui, le peuple congolais, toutes tendances confondues. Ici, il n'est pas question de l'opposition, de la majorité ou de la société. C'est tout Congolais épris de l'amour de son pays. Tout Congolais qui tient à l'intégrité territoriale de son pays s'est dit on devait se rencontrer aujourd'hui ici au rond-point Super Lemba pour une marche pacifique. Une marche pacifique jusque vers le centre-ville de Kinshasa. Nous saisissons l'occasion pour demander à la communauté internationale, nous saluons quelques mesures de la communauté internationale qui a condamné le Rwanda. Mais cette condamnation doit être une condamnation réelle, efficace, pas verbale. Trop c'est trop. Merci. Moni, ba Congolais nyonso. Oh ya ba tendance nyonso. Lelo ezakaka opposition te, majorité te. Peuple congolais na amour propre na ye, na bolingo, ya dignité na ye. Na kombo ya souveraineté ya Congo. Na kombo ya grandeur ya Congo. Alobi trop c'est trop. Lelo tosangani awa pona kotelema toboyi agression rwandaise. Boyebi depuis tokomi presque 30 ans yango yo. Rwanda azo continuer kosala aventure na ye. Rwanda aza ko soutenir ba rébellion oyo ebomi ba Congolais ebele. Eloko nyonso nzamba sala na mokili ezalaka na bandeli pe suka. Donc lelo peuple congolais obi atindeli Rwanda message eza suka. Biso toza ba xénophobe te, toza contre peuple rwandais te. Faut faire la différence. Parce que Congo, Rwanda, Ouganda, toza obligé tous à l'ensemble. Toza ba voisins, toza contre régime actuel, régime où ils ont dirigé Rwanda sikoyo, na régime où ils ont dirigé Ouganda sikoyo, au bango nde baza sima ya bagression nyonso oyo peuple congolais. Matanga o toza na congolais, surtout la partie orientale ezali Rwanda na Ouganda. Yango lelo tokotambola président élu Martin Fayulu Madidi, commandant du peuple, après ça Kimbela, yango moni peuple nyonso aye. Tokotambola kimia marche pacifique, motopanzelo kwa motote, toke kaka, tokotambola po toboya présence rwandaise awa. Toboya que basoda na biso awa. Tolobi non à l'agression rwandaise en RDC, non à l'infiltration de notre armée et de nos forces de sécurité. Boyebi que l'armée n'a pas la force de sécurité, ils ont infiltré dans le service, dans l'agent rwandais.
eloko toboyi yango wana tokotambola peuple fo alakisa ke aza na besoin ya respect ya dignité na ye basakani na congolais mingi congolais akomi lokola moto moko boye bakopiétine yango message na gouvernement rwandais trop c'est trop tozo mettre fin na ba manœuvre na bango bayaka baboma bandeko na biso na est likolo ya ba minerai na biso voilà raison na biso ya marche awa bango bazwaka raison que biso Congo to bomba ba FDLR à force négative mais ça fait 30 ans ba FDLR yango bazaki na 26 ans bakomi na 56 ans balembit biso to senge loko moko Rwanda Kagame na Uganda ya Museveni va ouvrir espace démocratique na bango espace politique va ouvrir yango bamboka wana eza na dictature ya somo ba dictature wana ezolinga te bango moko bazolinga te FDLR ezonga kuna bakomi kobatama nsima raison wana mpo bayaka koluka kopille barichesse na biso solution eza tosengi Rwanda Uganda bon ouvrir espace démocratique pour la tendance politique mususu bazonga na mboka na bango na kimia pour garantir bango kimia soki ba FDL bazongi na mboka na bango biso pe na Congo tozala kimia C'était Mote Océan TV, Océan du Congo, Mbote na ba Congomais na ba diaspora partout dans le monde. Merci bien. J'espère marche à l'élo. Tozo tambola na ba objectif précis. Premier objectif, on moni tenu autolati. Ya FARDC, on moni drapelé à Congo. Na RDC to boyi dialogue yo Tshilombo aluka sala na Kagame biso tozo sala marche pour la koyebisa na face au monde pe pour la ko dresser message et pas ya Kagame azwa Karega azwa ba militaire rwandais na yenyoso basala Congo ba quitter sol congolais objectif à marche na biso armée ougandaise va quitter sol congolais. Karega atika mabele oya Congo. 2. Tozo soutenir FARDC armée congolais. Oba onyo kwa mana moka. Bazo onyo kwa mana este. Monsieur Tshilombo azo futa basodo ba onyo kwa mana este. 100 000, 75 000. Oyo kindo kite. Sodazo bunda pour la libération ya Congo. Tshilombo azotela bango 100 000, 70 000 à cause de soda ko futa bango $400. $400 c'est 800 000 francs congolais. Ce que soda soit 100 000, 75 000. Yango moni bit ya marche oyo to sala. 1. Ba Rwanda ba quitter sol congolais. 2. Tozo soutenir FARDC. 3. Consensus il fait ça la malibanda ya assemblée nationale na biso. Il faut ça la dehors. Tous les partis prenantes, société civile, tout font tout autour du table, tout négocier pour la réforme. Ya seni, point bar. Yango monaki lobby. Et ça qui la parti mususu, batambolaki, basalaki sitting d'ambassade ya Rwanda. Wana et salaki, et basalaki ba lever des rideaux. Lelo et ça sombele souka na bisanga bolobo souka la mungwele. Journée à lelo. Tous les peuples congolais précisément ba kinwa nyoso. Basoso pala a au moins to witi ngaba. To witi déjà la commune ngaba. To yena 2 millions. Awa la super. Bongo toso kende boy. Na yebisio marche à lelo. Bafwa bashala. Na lingina lo baboy. To sa la marche na biso sa pacifique. Toso fingate. Toso bukate, toso ibate. Bango pe babenda batula bango matoyi. Mais ceux qui basali erreur. Oyo ça ba résistant. Bato ba kufa, basela aka ko pola. Ndo mo biso telemi to kufa. To zela ke loko moko to pola bupia.
moto ya kufa banga suko pola te yo so mona ebembe so banga ko pola yango biso to lobi marche lelo to tambola ngo pacifique to boy na biso ba dérapage to zoyemba to soutenir FARDC ba Rwandais ba quitter sol congolais Karega quitter sol congolais consensus c'est ça la libanda ya parlement point barre objectif la biso yango wana. Merci papa journaliste. Merci papa journaliste. Nangina ebisa ba peuple Congo. Lelo eza mokolo ba benga ngo sombele suka na bisanga. To bimina balabala pour que to défendre ba pinga na biso to bengi armée congolaise. Yango to lobi boye. Peuple Congo aza zinga na awa na côté ya Lemba. Toza déjà libanda parce que to uti côté Ngaba to komi na Lemba awa. Awa to koti pour que to soit boulevard Lumumba. To kende inde tina ndako ba pona o ba bengi ndako ba député national. Et sika to ko acheter. Yango to lobi boye. Peuple Congo. To bimi libanda pour soutenir et donc et compétence mboko boyo to mona na gouvernement le lote. To bimi pour que to soutenir armée ma pinga na biso parce que to yebi agressé à mboka na biso c'est Rwanda. Oh déjà ennemi t'es déjà reconnu. Ennemi to yebi déjà. Maintenant biso peuple ko pesa ma pinga force pour que ba attaquer monguna otina suka. To bimi pour to soutenir armée na biso. Ba ma pinga na biso. FARDC oza moluba mo Congo mo ngala mo Swahili. Biso tout oza derrière bino. Bisika bozali en avant parce que Rwanda ce n'est qu'un province en mboka na biso. Toko terminer bango même jour, même heure. Yango to yebisi peuple Congo. Bisika tout bozali en avant to bimalibanda na le commandant du peuple au peuple da simanaye pour que to manabalabala to soutenir mapinga na biso tina parler du peuple et ce quand to rechuter. Na toni bino botondi ingeta au balandi de près comme de loin. Merci beaucoup. Oui. Oh biso lelo to dénoncer agression ya Rwanda. Katina mboka na biso République démocratique du Congo. C'est depuis le 23 mars 2009 que M23 bazana makolona bango katina mboka oyo Congo. Alors ils ont tué le peuple congolais. Ils ont massacré le peuple congolais. Oh biso tokoloba lelo Kagame c'est un criminel, c'est un génocidaire. Et lelo tolingi ete fin ya reine fin ya makolo ya M23 katina mboka oyo tolingi bakor diplomatique nyonso na RDC et Qatar même na Goma kuna toyebi ke ba Rwandais bazana ba maison d'habillement bazana ba boutique d'habillement ba boutique oh ya échange ya nini ba wewa même misusu ba Rwandais bazana kati ya mboka na biso Congo à travers Goma tolingi susu bango na mboka oyo te tolingi ba Rwandais susu na mboka oyo te ba Rwandais na moto baza ba auteur ya crime ya mboka oyo Congo ba Rwandais ba botola mabele na biso na Congo yango biso tolobi lelo esengeli to récupérer ndambu oyo même ya Rwanda oyo mabele na biso ekota tina Rwanda toko récupérer yango nyonso tolobi eteni moko te ya Congo ekote kama eteni moko te ya Congo ekoke na Rwanda yango biso lelo tolobi boye peuple congolais ndenge ya telemi lelo aza ko soutenir ba FARDC ba ko endormir biso susu te tolobi ba FARDC na biso ba tellement pour être biso le peuple biso ne toko pesa bango makasi na l'ensemble na ba encouragement na ko fournir bango ration tolobi ete esengeli Rwanda wana et disparaître na mboko Congo yango to biso lelo to telemi tolobi ambassadeur ya Rwanda esengeli akende. Comment tu peux négocier avec les génocidaires? Comment tu peux négocier avec celui qui a tué le peuple congolais? Biso toboyi ba négociation. Toboyi ba négociation. Tolingi te ba kende. Toboyi pour te ba lobe ba yete no to tcha kimia. Kimia on c'est pour nous distraire. Mais biso to lobi distraction ezali susu te. Tolingi su bango na mboka Congo te. Voilà. Lelo tolobi ezali nini? Lelo ezali nini? Tokoyebisa bango ke
soki bameki peuple congolais asi atelemi mpona mona biso tokende ti wapi mpona tokende ti wapi yango tokoyebisa bango lelo ezali lamuka oye lamuka oye bana Martin Fayulu oye cordon Fayulu ya résistance ya université ya Ngamba likambo langa naza koloba naza kokamwa mingi tozala président elipo to soutenir FARDC na kamwa na période Kabila le père Brazzaville beti masase kwa yawa Kabila azongisi yango mais beau-frère ba Rwandais oyo tozala ye tozo kama biloko zo salama na mboko oyo banda kana za koloba loko te Rwanda c'est loko te devant peuple congolais pour président Mobutu atinda 7 commandos bakanga ba botola ebembe ba yana ngwa soki lelo Rwanda zo sakana biso pe compétence à pouvoir en place pouvoir dango ezui pouvoir à muyibi et loko moko simbaka te asa wana za entre le marteau et l'enclume paza ko banga nano ba beau-frère na ye alingi ko taquer bango te mais biso na président livre Martin Fayulu Madidi tozo soutenir FARDC tokokota po meme cordon muzito asa lobango soki basakani tozo nyata Rwanda ti tokokota la kata Rwanda na minute muke Rwanda ze loko te pour la minute on ndenge toza boye toza déterminé biso photo nyata Rwanda avec FARDC président Eli aza wana to soutenir FARDC Rwanda kwa sakana biso te ponde ko chilomba lobaki ya ko sala politique a LT Rwanda sa masraye asa muninga la ye muto azo kotelo na ndako abeti bana na yo abomi bango akati bango yo ya ko loba ko sala politique a LT sika boye lelo wa tosuki wapi yango to yebisi bango ke to kendela bango tina suka Dans la manifestation, c'est la dimanche, on a fait la on a vous savez, c'est ça, là, je passe à c'est
Yo fanda. Ngaza ngapa. Mena luwa boza kota mbele boye. Na ngwana na kuti na ngapu ayibala. Ina luka yo fona sai sa manifestation na sai sa na université chaque dimanche. C'est la force la mona mengo zo combien. Voilà, zo combien na. Ya, yo mo ko ka yo ka. Na mona na. Yo ka de. Bon. Zaki mbala combien? 4. Yo zala kimbala, ngala zala kipasi wane pa mandala la soko mandina. Ko wale ka wala pa mandala mona ngati. Chafu. La luka muta YouTube pona papa manifestation na sali saka ifo zala ka dimanche. Sikoyo dimanche ote dimanche wana to zala on kese ko to kimana na moya ka emba wana. To beta ka wana. Ana dia sala lumba. Ana mona na lika. To swaka moto bini to beti pona isite donc esenga. De fo zala po zo ya ozo bo apiko. Voilà déjà la 4 Yaka. Pardon. Félix a promis à Kagame des choses. Avec ça, c'est ma chose un peu d'agir. Il faut une nouvelle loi. Et aussi, pour le barrage, il faut d'abord montrer à Congo la loi d'aller à la terre. Voilà, à cette distance, et ça, ça va la faire. Mbote ndeko ndeko na ngai biso ba mouvement citoyen toye elongo na bayi politique pona ko soutenir mboka na biso yo Congo to sentir mboka na biso eza toujours menacé na moto oyo na nyangala kata oyo babengi na kombo ya Paul Kagame oyo akotinda ba militaire na ye baya ko bomba mama na biso baya ko violer ba mama na biso yango na biso ba mouvement citoyen elongo na ba politiciens biso nyonso tout ya bloc patriotique toye lelo pona koyebisa Paul Kagame que trop c'est trop yambala oyo to permettre les soustes même 1 cm mabele na biso na ngambo ya Rwanda yango to ko telemela pouvoir nyonso ezali na sima ya Paul Kagame to ko avertir ba occidentaux les États-Unis et les Européens les États-Unis et les Européens na kuo ba ko sala elongo na ndeko ba bengi na kombo ya Kagame oyo kotinda ba policier na ye midi soir ko bomba mama na biso yango lelo to sanganya elongo na ba politiciens
mpona koyebisa Kagame ke trop c'est trop. Vote papa. Tozo marché pour nous soutenir Bafar DC na biso. Tozo marché pour nous le baquet. Tozo contre Makamba Rwandais Baosala na est du pays. Tozo contre balkanisation ya mboka na biso. Aucun centimètre carré à Congo, Torotiki et Lango, Rwanda. Jamais de la vie. Alors l'élo et moi on a opimi to un terrain pour nous soutenir Bafar DC. L'élo n'est l'élo. Monsieur wana oba nomake bakabila Monsieur Chilombo oyo na reconnaître la pouvoir na yete toko maintenir na nini Rwanda mwa mboka na mukie eza lokola quartier Punda na commune na Madema lezo mone la Congo mboka ya monene mpona nini Monsieur Chilombo yo na gouvernement na yo tokotika bino est des autres pourquoi du jour au jour dans la imaginer Général Lukunga Lobi, pas jusque là.